Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte à merveille. Il est déjà presque 8 h du matin, heure de Siado. Lobi tolobaki moye tout ça banalise ezalaki te po oyebi concert uteye kobetama il fallait kokangisa badonne nyonso tosangisa bakote nyonso etu bandi komona image bandi koya ndenge ni concert ezalaki dans l'ensemble. Mais tokotika moi Zakari baba baso ndenga uti koloba lemola na batu mosusu bazaki na ba concert tokozongela bino na pokwa bolanda ndenge nini analyse de kaki concert ezalaki fiasco ou bien ezalaki concert moko di wow ou bien ezalaki quoi tolanda Zakari baba baso. Tout ça pour ça. La mise à jour n'a pas eu lieu par manque de Wi-Fi. Apparemment même le disque dur est calciné. Pas de Wi-Fi, pas de mise à jour, pas de outcloud, pas de conservation d'image. Tout ça pour ça. La mise à jour n'a pas eu lieu. Rendez-vous chez Papa Rolls le jour de sa convenance, sa meilleure convenance, avec Zakari Baba sur le Mola Zelensky. Tout ça pour ça. Imbécile, à vous la parole, à vous le micro. Et voilà, Nabadir Zakari, c'est-à-dire c'est comme s'il y avait des fiasco ou bien concert Zalaki mal organisé ou bien Zalaki, bon, on est à Zakari, bien au moins vous comprenez déjà. Si vous tolanda bande comme sous pendenge balobi ba bazaki na kata concert kuna biso tozo chana no commentaire te poto goyana analyse ya kafu bientôt là toyeba kosolo toleka de kombote chef mbote bozo ma polani papa bobili polani musique eza bien te oh musique eza bien te ndenge nini kafali ah mais ba mama bobimi pona nini est sorti que tozo battre ba bimi pona nini concert ese bandi ke bandi na nuté mais Batubazo Bima Stade, donc nous sommes ici au stade de Martyr, Batubazo Bima, tu dois comprendre, concert et bandina nouté, mais Batubazo Bima déjà, donc on se demande qu'est-ce qui ne va pas réellement, qu'est-ce qui ne va pas, chef. Bozo Bima Boezani. Ba face cachée concert nyonso tokolakisa bino malembe botala ngambo oyo boyoka son oyo soki ezalaki ndenge nini appréciation na bino.